Oui, bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs. Merci de vous savoir vraiment nombreux sur votre chaîne préférée Kati Kapesa TV. Alors, information lelo eza moko oyo biso nyonso toyebi et pas iwa tozokanisa mukolo nini oyo notre président Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikaki biso ene yango ekoki koleka inaperçu te et pas iwa bimona mboka nyonso elongo na président na ye wazali mwana wa ye Etienne Tshisekedi nde tozwami lelo awa na mausolée mpona commémorer lisusu l'immortel Tshisekedi wa Mulumba. Vraiment parti politique eza ebele asbel communauté nini bango tout baye ko participer awa ko sangana ensemble pour commémorer liwa ya papa na biso l'immortel Tshisekedi. Interview ya bato oyo opportunité komona na ekozwama ke ba image nini ndenge nizo salema awa vraiment bokolanda ngo en exclusivité awa na Kati Kapesa. Alors sans plus tarder, suivez votre émission. Merci. Oui, vraiment la mausolée à catégorie nous ça va combattre à interview on a vraiment la maintenue c'était mais juste pas opportunité comme on a tout le monde est un peu en face ça va combattre bonjour. Bonjour maman. Oui, c'est les grands combattants à Kata IDPS vraiment le mukolango yangoyo l'immortel papa Tshisekedi wa Mulumba et ko le ko boite sans dire un mot mais quand banana ko banana po na circonstance ya lelo pour la circonstance ya lelo vraiment tokolo ba kezali jour moko émotionné émotion na biso na double vitesse en même temps tozana émotion ya mawa et tozapela émotion ya esengo. Pourquoi mawa? Parce que to perdre o azala qui leader na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba o to bande ko benga légende donc a démontré qu'il na face à monde comment est-ce qu'il a qui vraiment leader ti na ba niveau nyonso a memamaki ti ayeko koma la fin ti akei atiki biso na combat donc yango na tokolo ba to zana mawa parce que to perdra ye mais to zana esengo parce que yenda sali o biso to zali. Aujourd'hui si on parle de l'UDPS ou bien on parle des combattants, il y a eu un premier combattant c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc, les lotoyés, pour nous célébrer, parce que héros la kaité, héros va célébrer kaé, yango to célébrer. Donc, occasion toyé li lelo yango wana. Et puis, ezali preuve munene pour na biso, na bato ba kolanda biso ba eba histoire na biso bien té. Donc, pour comprendre que le pouvoir au Félix Azanango lelo, c'est pas un cadeau venant ni de l'Orient ni de l'Occident. Ni un individu ou un groupe d'individus au s'appelle là il compte sa Félix pouvoir mais Félix a un pouvoir oyo parce que ezali bénéfice il y a un sacrifice ebelé pendant 37 ans dira au to bunda contre le dictateur si to botoli yango na maboko il y a un petit dictateur Joseph Kabila donc eza on a ko loba que signe mo munene lelo o esangisi biso awa lelo donc ezali pona ko mema na face à monde ba comprendre wapi to uta. Donc, muta boti biso na politique, muta sali biso na politique, yeyo papa oyo, kombo na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. De reste mémoire. Oui, merci vraiment zo bakitoko mais est-ce que bozo garder ba souvenir toujours mais idéologie à papa lelo na kasi ya union sacrée na bino yo est-ce que zo mona ke boza toujours na le pas ya papa to bino mo bodera na vraiment na koyebisa yo madame soki rotuna nga idéologie et pesinga suposa koseka. Soki nazalaka te tango Etienne Tshisekedi azalaki na koka profiter kota la Félix Antoine Tshisekedi Chilombo parce que Félix Antoine Tshisekedi Chilombo to bato bando benga ombre lilingi ya pamba bando comprendre le sens nango te Félix azali kaka lilingi ya pamba donc lilingi vraiment ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba soko mona Etienne te mona Félix Azetienne qui a vu le fils a vu le père donc na on regretter te pour la idéologie parce que na on mona que non même idéologie union sacrée eza Félix mutabanda ngote Félix asilisi yango kaka mais papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba mutabanda idéologie union sacrée so oza congolaise oyeba histoire na yebi ke eza question pour eza question mais oyebi quand même d'où et sika oyo eloko babengi to nani forme muneno yelelo union sacrée outil idéologie au ba combattant bazolela ba poste ba ba nyokoma il a des années lelo Tshisekedi azibo konji ba ko ba nyokoma mite ba yoza ba poste idéologie yango nde yango wana yo ngo ebisanga ba combattant bazolela ba lebi nyokoma sa moi transparent ba frauder ba camion lelo lit na bango sur réussite ba cha bango ba ko benga bango ba voyou ba zu ba soi-disant idéologie nde yango wana te madame na koko céder na caprice wana te ni na rumeur
nga za responsable na za cadre na kati ya parti na kokoko sepela te ke bato to bunda na bango bato bazali vraiment ba combattant ya solo parce qu'il y a aussi des combattants de 100 jours bien sûr mais il faut comprendre que dans un combat politique comme le nôtre ezali na batu nyonso fokoya parce que na kati ya IDPS nga na benga ngo Rehoboth il y a de la place pour nous tous à l'exception de Mutute même des mots na IDPS ozwa changement au comme mwana ya malamu parce que Félix yobiso moto utomona bandoki bazalaki na FCC mais Félix a transformé bango au sein lelo bazali vena basantu pona intérêt général ba congolais mais bandeko babunda bazali mutu nyonso combattant nyonso ay bakia ozana par nae mutu babosanya zate to sali kaka 2 ans et puis 2 ans to ebi commerce que to fanda gina banguna ba inya Congo bazalaki na biso babandeko permettre que Félix a exercé vraiment o ezalaki idéologie na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais avec bano etikali ata 70 ans etikali biso to pesa ba congolais o nyonso basilaka. Oui, mon mot de la fin, ça la fait bien. Mot de la fin nangai na kosenga merci na Nzambe, merci na Félix parce que à faire perdre biso espoir té. To la ki Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais lelo to monie mais naza ko pesa pe merci na maman na biso Akasia Bandubola oyo a soutenir biso ti to koma awa nesra to komi ministre de l'économie na sengi merci. Ton soutenir Tina Soukande et pas soutenir Bisso. Merci. Oui, merci. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous remarquez que nous parti Eza Awa tellement ébélé pour nous soutenir toujours l'idéologie à chef de l'État Félix Tshisekedi, le parti politique n'a pas comme ébélé. Et on se retrouve là, le bosso, il y a parti cher, il y a honorable Mouteba, coordinateur Igwe Mouteba. Au parti à ETF, bien on a comme ETF, vraiment bah mieux placé pour nous expliquer biso. Et bonjour, bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour. Et c'est comment vraiment les locaux participer na présence il y a makambo yetali immortel na comme ya papa Tshisekedi. Na habité comme ya parti nini mais comme ki ko limbola susu na ba yebi on malamu te. Nazo rectifier moi mon ezali parti comme parti politique te. Pour le moment ezali Asbel Topesi Kombo ETF. Ouelin Koloba, Etienne Tshisekedi Forever. Ah oui, Asbel, oui, vraiment. Kozanga roye bapeza liwanda mnenge bakoloba loba bolandi bino moko. Alors Asbel yango ya bino eza eloko ya kala tope e botami kaka eza na bébé pour soutenir papa wa biso soki bokonzi. Asbel e uti ko botama mais eza ensemble ya batu ya kala. Oyo bakola na makolo ya papa Etienne Tshisekedi bakola na lopango na ye donc l'air tomoni makamunenge zo kendelende zobitan leader na biso malgré azali susute musala oyo asalaki oyo atangisaki biso na tango tozaki pembeni na ye tokoki ko lukato récupérer en opé pour to lukato ye bandenge ni tokoki ko tambusa yango. Oui, merci. Alors Asbel na biso oyo botamisika Pierre Asikani oyo memeli biso pour ba parti zebele ba Asbel ba fondation bani mais na particularité oyo to kansaka bino tango no société ATF tango kota ki vraiment changement ya ki na likambo boye za nini particularité na bino. OK, merci beaucoup pour la question. Particularité oyo biso na kati ya ETF toye pona koluka ko pérenniser oyo zaki vision, idéologie, il y a Etienne Tshisekedi. Oyo tozali ko célébrer lelo. Lokola héros national. Particularité na cadre ya keno ba Asbel mususu ebele ozomona ba bimi bazolo ba kebaza ba Asbel mais en réalité ndenge bazokumbela makambo eza idéologie ya Tshisekedi ndenge alobaki te. Particularité obiso tozomema eza keno ko respecter ba valeur oyo Etienne Tshisekedi alobaki parce que aza moko ya ba congolais oyo andimaki ko sacrifier bomo na ye jeunesse na yevi na ye mobimba pour na bien-être ya peuple congolais pour na ko fandisa démocratie na état de droit na kati ya mboka oyo ezaki polluer na ba anti valeur rebelle donc tout moni que non malgré asukeli na nzela mais lite koki ko sukela na nzela te ba anti valeur bazananu na kati ya mboka même na ba institution maintenant siko biso toye na idéologie ya Etienne Tshisekedi lokola lisu pona ko landelaka place automoni ke bato ba dérouter ba déconner to telemi to lobeli yango encadrement ya jeunesse lisusu pona ko tangisa bango amour ya mboka amour ya congolais nenga lobaki na biso à l'époque que congolais nazolo bana bino bolinga mboka
bolinga bandeko na bino ba congolais. Donc siko biso ba jeune soki to tamoli na bolingo wana na idéologie wana na ba valeur wana o ezaki ko incarner Etienne Tshisekedi mon peuple mosusu ya sika ko ya na mboka na biso. Oui, merci vraiment. Kasi boza bien habile ba 100 jours de pour les tout monde ba communauté, ba ONG, ba nini, nyoso na ka ba lobi o bokomi ba 100 jours. Bonyonga te nini te ka boye popozo ba poste simana ngobokende. Na limite ya ete feza bongo te. Oza na réseau mama ya koloba bongo po ba biro mosusu ebotami lokola ba mayebo. Mais awo eza 100 jours te. O ezali bana palais, bana ya ndako. Donc na ndenge mo to telemi biso nyonso awa boye. Ata mokonzi mboka ye moko soki atelemi atali boye. Akomona pena keno oyo baza bana palais, baza ba 100 jours ba kuya kuya bato ba ye mikolo te. Oui, merci. Tout le monde pose parole. Tout peut s'appeler parole na moko pe ya kazi ya coordination mobima ya ETF. Mbote papa. Mbote maman. Oui, c'est vraiment lelo avec du sérieux. Vraiment na moni vraiment ebilongi. Yango moko zo moni c'est vraiment que na ETF ça va hein. Pour pas côté musuzo mona ka boa bulu mais vraiment ça va. Félicitations. Bien que toyeba une bizarreté mais apparemment ça va. Alors moi je te que ezali na oh papa uchi ko lobe ça be bala neso madame. D'accord, merci beaucoup. Pour ajouter au cordon de Toloba, Etienne Tshisekedi c'est un mythe. C'est quelqu'un au que Congo Torozor Mutabongo, je ne sais pas si Ego Salama, mais avec ça possible. Bato ba ope sanzela na likamoro boy. Aza vieille Etienne Tshisekedi muto bisoto to landa na simo to yokaba comme vieille yango sali que to créer ETF au moneza sur place. Les antivaleurs, le civisme, l'état de droit, la tolérance, la constance. Nathalie on a quelques-uns, il y a ma qualité. Le vieux, il est hors du commun. Aujourd'hui, tu as célébré, il est parti. Mais tu as quel est héritage? Héritage, il faut pérenniser en haut. Les loyaux congolais, Nakatamboka nae a se sentir à l'aise. Nakatamboka nae a bungisi ba valeur pour makasi. Était fait pour que zongi sa valeur wana. Ozala congolais na mokili oyo partout si koza oza fier. Quand tu dis que tu es congolais, comme des tindeti moi étiquette moko ya fierté. Tozo prôner ba valeur nyosu ouvert avec incarné. Et c'est difficile de cerner mutoko Etienne Tshisekedi pour un monstre. Mais na oyo nke o tozo pa na ye. Tozo kende pe ko sa na ndenge na biso to porter apport na biso pour que lobby tous en Congo est excellent, un Congo meilleur. Donc c'est ça que je peux dire pour na makambo ya ETF na évolution na mikolo zo liboso beaucoup na action, beaucoup na action. Oui, ndeka tolobaki na début ezana nous bébé yango peut-être beaucoup na action te mais avec idéologie na bango eza vraiment dans les bancs tokozala wana à tout le temps pour na remonter sabino ndenge ni asbel atef ezo marché est-ce que malobo ba lobel biso lelo eza pe ya solo beaucoup na bino moto ba na sabino à chaque temps à chaque moment donc parce que ba bando rozala vraiment tokozala ko banda ko accompagner bango partout pour tout le monde vraiment ce qui idéologie na bango ya solo et kokana o ba yebisi biso lelo voilà juste mot de la fin on peut sa parole et pas papa ne pas le baki na nouté moment de la fin concernant journée o to se retrouver awa na bandi toeli na journée moko oyo ko immortaliser juste papa na biso Etienne Tshisekedi alors na circonstance oyo na ba souvenir nini ozo garder pour batu ba ya bo photo na ba souvenir hein si mon homme c'est-à-dire azo retenir quelque chose et tamisi makolo na ye alors souvenir nini malamu ozo garder pour notre papa Etienne Tshisekedi qui n'est plus. Merci beaucoup pour la parole. Ma souvenir est quand même belé. Combat, il y a papa Tshisekedi et qui les valeurs. Bon, pour ne pas me répéter, ma souvenir est belé. Lutte naïe pour la démocratie, pour la valeur. Et ça, la maladie Mboka Labiso. Donc il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Donc on ne sait même pas tout énumérer ici par rapport au temps.
Mais va souvenir belé la lutte, les valeurs humaines. Oh, et bien pena que non, à Kobunda pour la valeur moko juste pour que mboka etombo matozonga simate. Yangwana ba valeur oh penanga la bomba la kati ya mutema tangu tozo kola pour bango baza ba papa la biso. Tozo mona lutte na ezalaki juste pour que mboka ebima ba anti valeur. C'était un peu ça que raisonner un peu ba souvenir dans moi mingi. Donc na mukeo na zaki na moi roloba. En tout cas, yango lutte wala biso tozo bunda pour restaurer ce qui a été perdu. Hein, ma valeur surtout sur la jeunesse, comme le cordon l'a dit, sur la jeunesse, hein, classe yabana pour que moi n'attends à Zokola, à ça la valeur moko juste. A dit que l'objectif nanga est aboyé, mais les objectifs, ils ont les sous-soutés. L'objectif est les sous-soutés. Yango to lingi pena que non ba valeur wana zonga. Ezonga yango lutte na biso nde yango wana. Restaurer les valeurs d'un pays, d'un beau pays comme le Congo, un pays grand. C'est ça ma valeur na biso penza au la posa maramunyo surtout ezonga. En tout cas la mokyo na zaki na ngwa koloba yango wana. Oui, merci vraiment, merci Nabanzi ya koloba mo mokyo zaki yango wana. Bolandi bino moko ndenge nini ba ya parti ya ASBEL ETF ba s'exprimer etika na biso nde kokota toujours ko s'associer na bango neka na zoloba poto montsaka en œuvre en action ndenge nini ba banda ba msala na bango po ya koyoka ne ko mona za idéologie mibale alors faut ba mona eza bilili bo remarquer vraiment que oh ba lobby eza pe oh ba osala comme action vraiment merci na ba nyonso bozaki Bochaki attention na bino pona komona nasi bomona bango baza awa baza incomplet bamsu bayete bino boyebi ba koya pe bango ne so awa te mais au fur et à mesure to bana kozalaka na bango bokoyeba moko na moko sima ya mosusu. Merci vraiment à vous. Merci vraiment Cordon. Oui, ndenge kana eso sabino ki awa toza vraiment en face ya makambo ezawa. ASBEL, ba parti politique, ba communauté, ba ONG, l'association et Zande Likamboa. Et on se retrouve encore à Nazana Katia Cordon, Cordon à famille Fachi, famille Fachi, c'est-à-dire à la Cordon national à Joanae. On peut bâtir mon kangate balobi, parce que message, on va lancer et pas y avoir chef de l'État, puisqu'il y a au monde à Roswama, à Talipé, banga moni pendant famille Fachi et il y a qui accompagner mon collègue. Bonjour président. Bonjour maman. Merci beaucoup madame pour m'avoir accordé la parole. Moi je suis cordon national, il y a famille Fachi, cordon Patrick Chouza, Tozali na Gombe et c'est qu'un siège national les Ali sur l'avenue Niembo. En face il y a haute cour militaire. Oui merci. À ma droite, soyez pas qu'on se présente Mbalamoko. Merci beaucoup, madame la journaliste. Moi, je suis le vice-cordon de la famille Fachi et je suis aussi vice-président de la Ligue des jeunes section Gombe. Oui, merci vraiment, président. Et c'est un roman qui a habité le droit au bina au biso to elilelo awa. Nayebi ke tokutani mukolo oyo tozo immortaliser papa na biso Etienne Tshisekedi o akenda atika biso mikolo ebele. Alors papa Etienne Tshisekedi babenga ki père de la démocratie. Nayebi te lelo yo bino na kati ya ezali fondation ezali na fokata famille Fachi. Bozuka comme famille Fachi po mwana na yazo ki bokonzi to bozo suivre toujours idéologie ya papa na biso babenga ki père de la démocratie. Merci beaucoup madame. Avant tout na répondre na mutuna na yo nazai ko pesa ba salutation et pas il y a président fondateur, il y a association famille Fachi, les amis d'équipe Otia. Je pense que na Polo bozomo les elongi na ngai te ezali elongi il y a honorable Guy Potia Oazali président fondateur il y a famille Fachi Nanzela naye
nde biso famille Fachi toye awawa. Mais tango ebele bakotanga na télévision, bayebi ngai naza na ba casquette ebele. Lokola biso tozali Ligue des jeunes IDPS section Gombe, tozali wana pona koyamba tous les associations oyo IDPS epesa opportunité na Ligue des jeunes à enregistrer ba association ba ONG oyo ezali ko s'adhérer na vision ya parti ya IDPS. C'est pourquoi nanzela na biso Ligue des jeunes IDPS section Gombe tozali elongo na famille Fachi. Alors pour bien répondre na mutuna na yo maman, tozali ko soutenir le président de la République, pas pour na pamba, ou bien tobengami famille Fachi, pas pour na sentiment, ou bien pour na qui fanatisme. Non, tozali ko reconnaître les combats de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oya bandi kobunda depuis indépendance. Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali compagnon ya Lumumba, na MNC Lumumba. Il était parmi réclamant ya indépendance ya Congo. Lumumba Koufi atika Etienne Tshisekedi na combat. Lelo oyoyo c'est Etienne Tshisekedi. Il est le seul oya confirmant combat ya Lumumba pour réclamer démocratie effective, profonde, basée sur les lois fondamentaux de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Tomoni Fachi Béton, son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na vision ya président de la République. Alors, naye lelo toye ko sepela lisusu, kolela, ko sepela, kufa ya Sphinx délimité Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Depuis Etienne Tshisekedi akufa, kino lelo oyo toye awawa, ezali 4e fois toya ko commémorer journée à lelo. Alors, pendant qu'on baxe en plus, ba valeur et le peuple congolais. Aïeba, Etienne Tshisekedi azali nani, de génération à génération. Omoningai, Talangai Patrick Tchunza, cordon national, il y a famille Fachi Gombe. Nabota makitango Etienne Tshisekedi bandaki combattant. Nazali mwana lelo. Mais pour nani on a défendre Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pour na base ezali, ba fondamentaux ezali. Yangwana omoni Etienne Tshisekedi ezali état d'esprit autozali ko défendre lelo. Pour na été Tshisekedi atikala de génération en génération. Même si manangai ba koko nangai, ba kokololo nangai, IDPS coexister pour défendre l'intérêt du peuple. Etienne Tshisekedi apprendre biso makambo ebele na école Etienne Tshisekedi tu apprendre ming ko défendre ba intérêt ya République démocratique du Congo, c'est-à-dire pour aller plus loin, Lumumba akufaki na combat ya ko réclamer indépendance politique. Etienne Tshisekedi babunda kinaye, mais Etienne Tshisekedi a continué à qui na ko réclamer indépendance économique, qui ko réclamer indépendance spirituelle. Nde yango lelo oyo Etienne Tshisekedi ko bengama père de la démocratie. Abandi bitumba ko démystifier pouvoir ya Mobutu. Aye na conquête ya pouvoir toye non koluka pouvoir lelo toza na pouvoir, alors toza na combat ya ko conserver pouvoir le plus longtemps que possible. To bengi peuple congolais biso nyonso toza la derrière ya vision ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to soutenir ye pour le gouvernement ya Sikeza Kobima pour na makambo bonga peuple congolais ya malamu et puis famille Fachi tous on a un projet pour les prochaines élections à chef de l'État. Alors, tu soutenir chef de l'État massivement. Chef de l'État, vous me suivez. Nous, famille Fachi, ta famille propre, tous allez pour soutenir yo, pas pour nous flatter yo, mais pour nous soutenir l'action na vérité.
chien etikala mpe nsima te yango mpe eye koparticipe kuno mpe kokanisa liwa ya papa asambe na eza wa biso Tshisekedi pana ya sele c'est-à-dire parti politique oyo na bisika ebele kasi na oyo kozali awa eza juste pana ya sele ya ekiparteke ndoto baparti ya ntango nyonso nde baselekte awa osola moke kaka Merci les journalistes, parce que c'est un parti au FONIS. Le président Joseph Zali, premier fils, il y a Etienne Tshisekedi Wamulu. Ils sont tous dans la UDPS, il était devant la force innovatrice, ils allaient partir et travailler des années dans l'UDPS ensemble. Il y a les lots qui s'y matent, qui m'a cambié. Parce que il y a des formés par la mission de Joseph président SNSA, la PCS, ils sont tous allés pas dans le président de pour te donner la contrainte pour y aller pour représenter partout dans la mission de masse. Alors tout le monde faisait parole de l'invité de la Ça va, merci beaucoup pour la parole. Vraiment, quand on compléter mon quai, et ça juste pour éclaircir l'opinion, il y a Etienne Tshisekedi Wamulu, père, il y a démocratie. Bana na ye oyo baza bana liboso na ye na kati ya opposition oyo babundi mpona mboka oyo letanga bajole kolenga koi oyo ayebi politike ya mboka oyo ayebi histoire ya mboka oyo akoignore kolenga koi te mpo toyebi na minute oyo fonis parti na biso ekokisi 30 ans oyo tolekisi yango kaka na opposition papa na biso Etienne Tshisekedi esika azali apema ya kimia mpo bitumba oyo abundaki elongo na baprésident na biso ya parti olenga koi lelo epesi mbuma président Félix azali mokonzi ya mboka oyo biso bana ya fonisi oyo toza na kati ya union sacré tozali mpe tozosala mosala parce que mosala oyo tobandaka yango toza mpe toza kocontinue yango elongo na yo epuis mpe na lancer message na président national yango ezali monsieur Joseph Alenga Nkoi papa na idéologie oyo tozalaki nango ya fonisiarisation ezali kosala mosala yango mpe moi awa na nsele tombe bateke njili masina partout toza papa alors biso tozali kaka kosala mosala tozali koremplir mission opesi biso toyebi te tozali papa na biso oyebi ndenge nini tokosala mosala nyonso na ndenge longobani donc message asuki yango na bacamarade nyonso kolanda match oyo baya tosangisa mayele parce que structure na biso comme nango ezali force de pression et réflexion ezalaki pression oyo tozwi alternance oyo mosika tozwi lelo alternance alors toza sur la taille ya pression te tokoti sur la taille ya réflexion oyo tozofanda toza koseréfléchir biso na bacamarade koma toki kosala ke parti na biso etomama pouvoir ewumela mpo toconserve yango sur plus longtemps. On a parti à ce papa, donc on a idéologie pour les battre, l'idée on considère toujours
ata kolobi lobi oleki bakomanda bazali vraiment longona na fonisi Dépression et réflexion. Merci chers internautes, merci Nabino Nyonso Balandi Katika Pesa. Merci vraiment parce que na sepela kata on a baraka boza et belé pour nous Rolanda biso na etando ekena bino. Merci na maman Katika Pesa na opportunité pesa kana bana tango iso. Merci na Levier mon vieux Ram Sigao en direct des États-Unis et papa Merimbala, papa moko ya mayele, papa moko bien, c'est-à-dire au même Congo na kati États-Unis, et moi na Congo nyonso bisika so zo ami États-Unis, ko banga na otesenga na ka commande numéro papa Mbala, na numéro za affiché na ba écran, alors on va contact na papa Mbala vraiment bo senga na yo ko za la résolu, c'est-à-dire bilay nyonso senga na yo benga noka. Papa Mbala a mieux disposé pour nous mémérer biloko nyonso oyo senge nango. Un intelligent, c'est-à-dire un sage. Papa moko ya mayele mon boss Papa Mbala ya yango wana. Et merci sur le sommet Kapesa papa ya bana le sommet Kapesa le grand sapin na kati ya Illinois ya yango wana. Merci à notre réalisateur Jess Molimo. Bango bazo sa ke bozo biso na etando ikena bino vraiment tozalaki awa na mozole bipai wapi to montsaki bino ndenge nini mokolo ya lelo le 1er février ba nyonso etali makambo politique ya mboka ya biso tozalaki awa ba parti politique ba SBL ba ONG ba ONG ba association donc ba communauté nyonso tozalaki awa elongo na mokonzi wa biso mutu nyonso asaki descente awa mpona commémorer lisusu l'immortel Etienne Tshisekedi wa Mulumba elongo na mwana na ye oyo akoma mokonzi wa ekolo na kombo ya Etienne Tshisekedi. Vraiment papa moko oyo tobengi le père de la démocratie, mutu moko aja kobunga papa parce que il a lutté pour notre pays. Papa ya bunda mingi papa kota ba prison. Papa akota bima ba beta fimbu kasi papa atikaki liti na ete vraiment soki na ba politicien na kati ya mboka na biso oyo baza ba inoubliable eza vraiment ba papa na biso Etienne Tshisekedi ba oyo ba bunda mpona mboka na biso ba oyo ba beta bango je vous dis ba kota ba boloko mpona mboka oyo yo bimi lelo politicien 100 jours oyeka ba peso poste ozwi obandi kolia mbongo nzoka nde ba ezana bato oyo ba nyokama pona mboka na biso ezana bato oyo basufa pona mboka na biso ezana bato oyo banyonga, c'est-à-dire il a sacrifié toute sa vie. Il a sacrifié toute sa vie pour Namboka na biso oyo. J'ai dit toute sa vie andima na ye abeta ma afinga ma mère abundaka pour l'école ba peuple na ye ba toujours de l'avant. Ndenge ka idogene banda koloba les peuples d'abord. Vraiment mutu moko bien père ya démocratie, mutu alinga kite ba nyonga peuple na ye, mutu alinga kite ke peuple na ye ba za na se mutu alinga ki vraiment ordre zala. Ceux qui peuvent voter, c'est mutu peuvent voter. Ceux qui peuvent ndimi ba lobi oui peuvent ndimba ki peuvent cha mutu wana. Na ebite mitema ya boso to tikela ngosu na mboko yo to ebite. Parce que bata mokibalinga bata malamu te bomona ki ndenge nini pa ya lumumba pesa ma kilolenge moko tellement lumumba aimait toujours son pays, a aimé son peuple, alinga ki toujours idéologie peuple na ye, alinga ki peuple ne va toujours en avant parce que makasi tiba boma ki. Ndenge mo pena papa na biso Tshisekedi, il a tout fait, il a lutté pour notre pays. Histoire et autant que vraiment il a lutté, c'est un père qui a donné toute sa vie pour le Congo. Il pèsera mon bimba papa. Non, paix à son âme. Paix à son âme vraiment papa. Papa, vous méritez. Vous méritez vraiment papa parce que en tout cas comme il y a Tshisekedi wa Mulumba et que Tshisekedi toujours gravé dans mitema ba Congolais à jamais. Et que ça toujours gravé dans mitema ba Congolais jusqu'à jamais vraiment parce que so que mutatenga Etienne Tshisekedi non tout le monde a mis sala malamu. Nene yango to sukisi émission na biso ya lelo. Merci na ba nyonso bazaki et belé pour na rolanda émission na bino o bolinga mingi tuki. Merci na ba nyonso na poto Amérique, États-Unis, Suisse, Chine, partout, Australie, Allemagne. Je vous love, je vous aime trop. Vraiment, n'êtes-ce que ça bino pour s'abonner massivement et ça la joue bien. Au contre, voilà kaka émission be maka
Et ça a bien vraiment. Bon s'abonner, bon partager ma vidéo, vraiment autant la côté, vous allez égoïste totali, vous partagez pas moninga atali. Au côté, vous aimez, vous partagez moninga pas côté aimé. Ndé yango ne ça bien ma casse vraiment. Merci à vous tous. Tout se retrouver dans l'émission prochaine. Quant à moi, je vous dis ciao là.